papa moto a révélé en ndoto. Pour un Congo, j'étais un grand footballeur. Papa, ils ont cadré à ma cacasse bazali. Tout le monde a papa pour des chasses, parce que Simba Masolo. Donc, papa, t'as fait déjà bango. Il y a ça qui passe avec papa Nanga. Ndena lala na lela butu butu na fandi na olota. Papa Nangai na lobango. Papa Nanga fandi awa. La cour n'a pas été recouvert déjà, madame Zango, qui sont maman repose en paix. Après, ça va papa mbote bisiko bazali. Maman, koko, ce pauvre papa n'a pas coco moi si. Koko fandi mupanzo yo. Papa fandi mupanzo yo. Papa zoganga, azoloba. Ozo lelani, wala ndoto. Na mwa ndem taza pembe na ole zanzo. Na lali mema msuzo bimanga ezo na ebine bele. Ozo lelani. Ozo lelani. Na on comprend na pas dans les sur le collectif na obeta balendeni. Pour l'hôpital on peut sanga batonga. Comment ça va? Ozo lelani koza déjà bango. Ya ça te pose aki papa na ngai. Otika na yana boto la bala mona sa te. On est arrêté donc ezali so jour na kozala kuna na kozwa yango te. Mais na kosenga papa na ko leka. Yannick Wenge mon équilibre. C'est-à-dire équilibre. C'est-à-dire équilibre c'est côté. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W. Congo Asika, un peu comme très pour moi de vous retrouver encore en train de nous suivre à travers le monde. Partout où vous êtes en train de nous suivre la vie, Congo Asika, ça dit jamais rata quoi. Ça dit jamais rata. Congo Asika, la vie désormais Congo Asika. Et nous vous souhaitons le même dans cette émission Power of Star qui est présentée par Yannick Wenge, Motonaki Bonzambe, ça dit Motamboul, ça dit moi na maman belé. Moi na maman bien fille qui est à London. Moi na maman Miminduma. Babi maman Lili, maison Makasi na Ratalman, maman Lili. Maison Afro Gloura, maison Makasi, ça dit maison Ekangi ba maison nyoso, ça dit on manduta. Ça dit moi ma foute simba côté qui est na maison ça dit ba soko la face quoi. Chez maman Lili. Maison Afro Gloura, ça dit maison na qui toko d'habiter maman Miminduma. Et bisa maman Lili ça dit a continuer que soit soin Makasi. La balle nyoso Allemagne pour une dose soin de bango. Bienvenue dans cette émission Power of Star qui est présentée par Yannick Wenge Motonaki Bonzambe babi motona dodan ça dit dodane kota pour la vitesse à l'Afrique d'ici la vitesse bato ba on va continuer ko baluka Yannick Wenge na kangi fois ça dit na tali ba ba koyi na zolela pour ba vitesse ndebo misi bango. Merci beaucoup na Johnny, merci beaucoup na docteur Félix qui saute babi la carte d'émission est bien la tambola ça dit émission na tambola na pas na kutani na mona défense sans souci. C'est-à-dire na kutene na Afrique d'ici na kasa na Allemagne na kutene na Afrique d'ici c'est-à-dire na kokite na bifo na kangai na zo miko mukebe na yamene émission bo vraiment intégralité émission na yamba ensemble. Je suis déjà avec lui avec mon invité à qui il fait déjà son entrée. Yannick Wenge. Ouais, ah bien qui mes amis. Na monio awa na invité na monio awa. C'est bien qui toko mo santé qui toko na avancer. Ouais, tout ça to vivara na mono beti biso ke na zaki mpanzi wana no kasa. Ouais, na sala ba koto wana mais na sala rara. Oika ba réalité ngo bati na te pampa kaka mbala mo parce que zaki ba problème mo ya ba kisime. To beta ngo dada. Ya mais coupe à père za monene na kata ki. Pourquoi pas okenda kuna wankata mala moko tika yo na Afrique d'ici. Pourquoi pas au salon attention là. Le groupe papa ils ont encadré à ma casse bazali. Tout le monde a papa pour des chasses, bazo Simba Masolo qui toko, bazo jouer, au senti bien que bazo za ba trophée. Na pour papa tant ko fa tika déjà bango. Ya ça te pose aki papa na ngai, otika na yana boto la bala mona sa te. On est arrêté donc ezali so jour na kozala kuna na kozwa yango te. Mais na kosenga papa na ko leka, on est à avant ma présidente c'est-à-dire héritage c'est-à-dire yelo papa moi na tika lipe ndeza la rara. Moi héritage ezala moi bien. Bon comme héritage ezala raso papa tika la yo mon ndeti passe tambié. Da former moi na. Yande mususu. C'est un papa kufa kinga nazaki artiste et comédien papa na kasa groupe. Baki moi na za olongo yesu ba souci na. Mais tellement ce que papa ngana yi bandeli théâtre na bandi ba spectacle ndé awa, ba to zo regretter pourquoi j'aime moi abe pourquoi bandaki mo awa te. Donc question la tunaki ata sele di bolo boko nzambe, ça dit sele di bolo boko nzambe. Papa na den, atuna question maman Mimindu maman konza ba maman nyoso akata Allemagne, pas tuni question. Mais pourquoi moi la sans souci? Et papa na kufa ki mala moko azo ki jemba mona kinité ayo bana théâtre retard. Retard on est là qui dit quoi yo pendant pour préparer un mariage donné. C'est mariage na bali karaté na fille si je maintenant 5 ans. Comprendre. Donc ezala ki ndeni. Ko sala théâtre awa ezaki maman Nzambe.
papa moto a révélé nga ngona ndoto pour moi Congo j'étais un grand footballeur vous avez dit de lui vous avez dit vraiment dans l'équipe non c'est là pas maman la fille ici au Rome de théâtre la fille ici na yaki na ken na continuer sur balle na Mozambique. OK. Na zoaka maman na choc moko boye na ro longwa ko kima sur ba vitesse ya makasité. Miscle comme ko déranger na fana na bouton nzambe papa na sambe non nzambe na mboko ko luka na mboko ba passer ba choc be vraiment na vivre ndé nini hein moi ba peso valer pour aller ko ça entraînement ozozonga oui na zongi na futi bien na zongi Afrique du Sud ndé na lala na lela butu na fandi na olota papa na ngai na lobango papa na nga fandi awa la koko na nga pa uta ko kufa déjà madame Nzango que son nom me repose en paix après ça papa mbote bisiko bazali maman koko amso po papa na koko mwasi koko afandi mupanzo yo papa afandi mupanzo yo papa azoganga azoloba ozolela nini wala ndoto na mwa ndemu taza pembe na ozo na lali mema ya miso zo bimanga zo na ebime belé ozolela nini na comprendre na pendant les sur le collectif na obeta ba lendeni o na hôpital ba pesa nga batonga comment ka bon ozolela nini ozana ezo ni loko na biso ya famille na nzoto sala yango donc ko sa théâtre le za papa non ndemta pesa révélation ndoto ezande nzambe aloba ikati na ye surtout lobi ke eza loko aye mutu aliyaki alobelinga c'est comme si na ko évoquer mutu akufa ti alors à travers la partie azogangela ngana ozolela nini latiki ayata fandi ati survêtement bleu na polo ya rouge afandi na ko kabisa ngasa telema afandi akita divan akangi makolo boy telema ozolela nini on loko nzoto sala yango bande pa mama na nga elandinga météo azwa balé ko nso zo yo posani telema na la muki to la kina ba yika Afrique ici to la na master la musinga ya 4 heures la muka bakari na Yannick Diallo ayepe jogo masala muka bakari mo to kozolela ozolela na bino la ta bembe tu côté na tia mutu cousin nzambe alikola zo maya misu na maya misu na zolela na butu ozolela oleli butu mami tika ko raisonner ici na bité na loti ndoto bondoto babi ya ndoto musupe lobaka donc par ndoto après na fanda na bengi sans rival bengi pasta sans rival parce que coller n'est pas panga na artiste ba pour la fanda na so afani 3 ans na mboko ba bete moi sans ça la ba bité zaki ni pourquoi zaki na projet na beta rabale na grand neuf ba bien ndeko kota trop on va so ba ke moi sans ça jogo mais tant na yo sala théâtre na zuna relation koleka ba tant ba relation belé koleka na tant na beti bali comprendre mama msupe fungwami moi je suis benga opebe moi body moi nini boye attends on continue à mamba théâtre on s'est retrouvé na bali pe mariage officiel mamba bele fungwami comprendre la rédaction nous allons na batu tunyo sa théâtre ba rapona mona yo mona na raté vous avez trop yo moko ça dit so ba théâtre msu ba ina futsida yo budara bango ça dit yo kipara bango te c'est di bolo boka nzamba bien maman Joséphine Mengi na Paris aye bien maman bien fille abi bien fille kilo à Londres mobimba ça dit na simbiango Maman Lili, maison Afro-Gloire, maison Kitoko, et Simbi, Azo Latissa Batou, Azo Bongisa Batentir, bien, relation nous allons. Bon, relation na artiste comme les Mingi, à part Pakaloya, ya art soit face à face. Pas tant aussi, si quand Boubakene, Batou Abenga, Yaka Pakaloya, Zabatou, Zinga Maboko Bayenanga, Nakimara Bangote. Na kimara bango te na okuta na pena bango faut ka photo ezala te donc na photo bata na Facebook voilà ya mutu so na kutela na artiste okani photo na ka na Facebook na photo ya ngana ba Christian Chombo ba Christian Shoga ezali ba pakalo ezali voilà to so la tona ba sundia ta vie de loin relation ezali na papa le jina météo ouais papa le kinangai aza papa na mwana singa famille bina na ekata na te singa be bina na te bon kimi ezali ba utazo que na souhaiter la bonne guérison papa Zobela santé vraiment ezalaki bien te ntango azwaki basement waki lemba so makomi bale na kota ba prière awa papa na nga azali yanga to bakende libala to bakende babaleli ngai basaleli ngai dot basali dot bamona memanaki kuna nga na tinda babiloko tu awa après ba relation ça papa na mwana tala kandeza eta yo kuna yana tanga azalaki matière sans souci ba bane ko beba bane ko bonga. Merci beaucoup, je vous signale que non, prochaine fois, tu vas bino artiste qui sans souci, tu vas vraiment. Bakari sans souci matondo, mais la tête, papa matondo. Théâtre combat sans souci. Ok, tu vas moi na défait sans souci, Bakari sans souci tu vas vraiment tu rebeta ma solo avec moi flash dans la poto beau sentir, maman bien fille,
qui l'a Londres nous sentir serré du bol au bout ensemble au sentir qui est au Yambaye to Yambaye le bamo ezani ni poto Yambaye poser leka ataka to kuta na vani mo karna mo leka na quoi fait donc le message que bande ko basala kimia Bakary sans souci on a kozong ça toi gouya yi comprendre imiter et jamais égalé mais na kozong ça ba sentiment na ye na sentiment o bato balingaka pa tika bato na posa ala kate bato basikisa posa na été bato ba posepela il y a des comédies on a joué ya papa matondo na oloba meng tem kile sala base la ka ta on yo betela bango makambo oye batelo ni le kaki Bakary lo ni ya usara ba oye ba ke Bakary wana ese lo ya makira elo ya forcer te ya oloba na te utabanda ko bunde kumata na saria wa bon c'est pera donc makambo ese bele. Merci beaucoup Bakary, merci beaucoup Bakary ndenge ça dit tozo ki moi likolo babi kala mingi te to Yambaye na plateau na bino babi power of star to Yambaye Bakary sans souci moi na défense sans souci to betene masolo ndenge za la kana kati émission na biso. Merci beaucoup na Dr Philippe Kisoto babi ndenge ozo le bezo ko kisama ça dit bonsoir sur la rappelle bien ça dit bonsoir le baba ko kisama. Merci beaucoup na Johnny Yayimpi Johnny Yayimpi moto na taille ya Jésus ça dit moto na taille kolo quoi. Et merci beaucoup à maman Lili, c'est-à-dire maman Lili. Mais je sais qu'on a seulement maman oiseau bon ça tout bilongi. Ce que vous avez nous avons informé Yannick Ouenge moto qui bonzambe, nous avons informé maison, ils ont encore maison, il y a maman Lili Afro Glora, c'est-à-dire Afro Glora. Moi bouton, c'est-à-dire moi nini kende kuna mafuta nyonso za bako sukolo face au koma ki toko wapi, qui toko wapi botu na maman Miminduma. Akoyebisa bino. Merci beaucoup à Cédric Ituku mtazaki sima kamera babi équilibre c'est-à-dire Yannick Ouenge babi Cédric Ituku Dr Philippe Kisoto babi Johnny Yayimpi babi Jimmy Matoko on va continuer à jouer soin makasi en tout cas biso en Afrique du Sud tozang c'est le côté dodan ekota pour na batu mususu bazana ba vitesse ba continuer ko baluka nga Yannick Ouenge presque na freiner na taliba o bakwei na kikama en tout cas maman Lili maison folklore ils ont payé ça batu son wapi d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.